Mais les lois sont aux na télévision, tout le monde est sous biso na biso. Par exemple, le bin a soudé ta bonne salaire monté, ma pas c'est ça les crises cardiaques à coup tout le monde est na mort golé là. C'est le quoi toi bandé. Oui. Il fallait car ezala coûte internet, tes amakamboulé ça c'est là en famille. Pourquoi qu'on ramène en internet? Tant que même on a TV c'est que to la sabat OK. Ngana zarabo, c'est l'orgueil. Donc Gabriel limbisa Sundiata ndeko na yo, limbisa Mosneza ndeko na yo, Sundiata limbisa Gabriel ndeko na yo. Le lin ça c'est là en famille même si bimi libanda. Bata libanda bazana pona yoka pona ko sepela ke bino boswani ba o se kabino. Ba o se kabino po ba mona ki biso na morgue ndeto bande ko lela. Voilà. Ba mona na morgue ndeto bande ko lela. C'est le passé le salaire quand même mabe o boye ba kité na début année 2020. Je dis beaucoup ça là. Moi c'est na biso pe lisusu. Oui, moi c'est na biso pe lisusu. Mudita bawana ba mibali na yo. Donc kolobaka ba n'importe quoi te po bangonde babali. Pas bien faire le n'importe quoi. Koloba n'importe quoi te po bangonde babali. Respect au bande ko pesa biso ne bande. Continuer ka ko pesa biso. Ko zala note ke o chose à ce pendenge nini eza ngona sens te. Bobo c'est na te que tu ana ba pasteur, tu ana ba parents, tu ana ba famille na ba belle famille. Tant que les catholiques ba mabe, tu as peine à ban. Exemple ni to c'est pas pasteur. Donc mutu mo aye église au kotaka a comme da ko kitisa valeur à pasteur na yo, pona nini po yo zolo ba mabe. Ndenge diaspora nga so za mongo belo tika maka na tambo tawo. Voilà. Ndenge mona mamoni. Voilà. Ayura mawa ya artiste to basala mama minene boy mama kalunga na 27 ans ya carrière azaka bongo ko sanga na lo ba 27 ans bamsu bana ba 50 ba 40 ya carrière. Oui. Mais pourquoi yo tombola ka mungu banda ofinga boza boye boza le côté bosokola ka kikoso boza ba mandia ofingi ndenge nyoso ko ofinga tango zo finga ofinga ngameli suwe ko mama ya yo. Baoba icône la manifestation munene na monioti vous allez qui absente ya mboka jour en haut non nazaki pena na Kinshasa oui nazaki na Kinshasa mais na côté liste na retard parce que zaki liste ba groupe OK na côté qu'on a retard voilà na côté na retard ya mo absence na voilà malgré ko côté na retard na yaki bon na mona ipe ordre o ezara wana ezanda ku ya nzambe tata mtoye na retard koti na oka bongo ezaki sika ba bengi se ba donc soki liste ezaki déjà au kota no sans problème pour côté liste menga côté na retard. L'établissement Safe Choice General Trading, nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï, les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de réchange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. Archevêque,
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Alors, Mama Kalunga, bien que tous aïe vraiment dans les solos ya Pouloulou, comme étant sujet d'actualité na biso, on a biso à mobile et à Kofi na flair d'âge, ça fait mal Herbung ça icône dans Katiambo Kanabiso, il est parti, que son âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres les soit douce. Voilà, je pense que Eza Nzela ya biso nyo surtout car ne Mama Kalunga lobi, liwa ezalaka ya nzambe, ezalaka ya mutu mukilité. Alors Mama Kalunga, deuxième point na biso, absence na yo na niveau ya Kingakati, bamoni Mama Kalunga te, c'est dit à quoi? Tout le monde bat belé, hein. Vous avez un artiste comédien, na ba comédienne et belé, puisque c'est on a utilisé mon terme. Oh, na bana oh ya lobby oh na moni bango. Mais Mama Kalunga baoba icône na manifestation munene na moni yote. Vous avez qui absente, ya mboka jour en haut. Non, nazaki pena na Kinshasa. Oui. Nazaki na Kinshasa mais na côté liste na en retard parce que zaki liste ba groupe. Ok. Mais na côté qu'on a retard. Voilà. Na côté na retard yango absence na ngemo na. Voilà. Ah, c'est bien bon. Nous confirmer que côté ça qui en haut dans les règles ça pas na. Na côté qu'on a retard, erreur ça pas na. Na côté na retard. Malgré que côté na retard na yaki bon na mona pe ordre o ezara wana. Ezanda ku ya nzambe tata muto ye na retard. Côté na oka bongo. Ezaki sika ba beng seba donc ce qui liste ezaki déjà au côté nous sans problème pour côté qui liste menga côté qui na retard. Est-ce que Mama Kalunga entretien na ye na balé qui ne ya basi ya musala moko eza quand même na bato pe o ekarna bango keno o bana mabe o basolola mabe o pena ba fiti o ba jalouse na théâtre te o so na bato tout très bien nga solo na bato nyonso nazara bien na bato nyonso na mutu te ke o aza mutu mabe na kotangelo mutu mona tuna na par curiosité problème te belle vie belle vie o solola bien to solola bien ah d'accord ouais. To sola bien wana bana na biso ba na théâtre na sima na biso azaki na nouvelle vague ya via longo ya esimba asali pe chaîne na ye biso ka ba totomboli chaîne yango po chaque fois to yaka retourner so ka bengi biso to yaka retourner ouais to zara bien voilà lelo épée si polémique bien que ozalaki na retard kwenda kité épée si polémique na diaspora basilikeli artiste et comédien surtout balobi keno ba mandia ba flatteur si c'est là ceux qui Mama Kalunga akendaki réaction ninge zala nini omoni bato bazwi biloko abande na biso oui ne tozala boto wana ba famille na biso o pe batala biso na nsima voilà donc biso leka na télévision surtout biso to wana bana oui oyebi ke tamsumbo na ngana zana nka elamba ko mukolo wana tamsuba na bazangelo kwa olia mutu mo abengi bino bapesi bino carton à la mer bapesi bino carton à soso bapesi bino donc sac à loso semoule mungwa ngombe vedi bonne année na mombeza ya kokangama en tout cas merci au mutasenga ga liboso yango nenzamba mona Nasima merci sur côté conflit etalio et yaka tout à merci wana ba balle père omoni et yaka ko tout à banti balle
Merci ça déjà. Donc nga kut no senga merci na maman Olive pour na geste ya salaki. Parce que biso na ba famille na biso muto sa la biso ngazate. Alors so mutu moko a se permettra ya ro sala penda conteneur a boye conteneur a boye batnyo sa pesi bango. Il faut kumisa nzambe de. Alors ceux qui disent que pululu na morgue na frigo ya malili kotoyo na kingakati bozolia bozomela okolo banini mosala nzambe moko azali ko sukola te comme comment on a kufa c'est pas parce que sanga ka toujours na masese voilà mosala nzambe moko azali ko sukola te azolia te po azobelisa mwana comme mukolo mwana na ya kufa ki mukola sokola ki alia ki alati bilamba mosusu amen. C'est que pululu atazaki na morgue biso totikali la vie continue leki ya pululu o azaki na sima lokwa komba pululu ezaki akende ki nakati akenda ki oui Olandi bon biso bato saka 2 mois 3 mois to mona na pululu te eloko on eza makasi leki ya pululu yemo azalaki pona ozwa biloko ya pululu OK omoni voilà mosala nzambe wana onga nazoyebisa na bible bato batanga bible baotala nga bayoka oui aolia te aosokola te azomela te po mwana azobela oui ka mukolo mwana ne akufaki nde mukolo asokolaki alia meli a changer bilamba c'est que pululu na morgue akoliaka lisusu te akomela lisusu te biso nde foto kotize po na ye so tokeki ngakati tozwi mbongo toye tokotize po pululu asala nini akundama malamu mutu oyo aza diaspora alingaka pululu mono makambo asalaka kalunga azwa mbongo bote akatia cotisation na compte na ngai omoni kotala teke o batu bazoloba boye batu baoloba batu bazofinga mutu ana mawa o se permettre ya kofinga est-ce que ozana motema malgré balobi no mabe mutu akoloba no mabe akoloba no pe sous choc alobi no parce que yo lobaki boye maman livre baza na pouvoir te na minute baza pena lokwa nga na yo sauf que batikali kaka célèbre na vie o bazaki na mais soka benga lelo na pesa mo bango ba bata mboka nini te bazolia mbongo mboka siko mbongo mboka akabeli mutu mwana mboka où est le mal oui nzambe merci po batu ba mona na ba onkaka bato balinga ko ba olinga yo mutu pa linga ko te akangela ka prise ozela ka osala eloko mo bo po tombo de pende to rana mutu to sala ka musana biso po eza passion po musana biso za na salaire moto te kemba ozwa chaque mois o bakenda ozwa salaire mo quelque part ezala kana ngote o sala onka po linga rango ngana lobana bana musalo 93 même kwa liboso na lia $5 na 2001 na groupe Simba non na lia liboso $10 soki $20 ya groupe salon ya film liboso na sala après na ko lia $5 ya groupe Simba c'est que nazaki na 8 ans o na liete la galère oui siko tango vandaka boye mutu momba mo comprendre ndenge yo linganga ndenge diaspora linganga so za mongo ebele otika makalunga tambwa leta ote voilà ndenge mona mamoli voilà ayokaka mawa ya artiste to basala mama minene boye mama kalunga na 27 ans ya carrière azaka bongo avril yango na okokisa 27 ans sali bele banda kala ti lelo bakosanga na lo ba 27 ans bamsu bana ba 50 ba 40 ya carrière oui. Mais pourquoi yo tombolaka mungu banda ofinga boza boye boza lokote bosokola kikoso boza ba mandia ofingi ndenge nyoso ko ofinga tango ofinga ngameli sumu eko mama ya yo soki ya solo oyeba nzambe so ya solo oyebi ke nde na ofinga ba po ko finga na okufa qu'est-ce que tu prépares pour na bokutani ya yo na nzambe amen yo zo préparer na oka ko finga bato obosani ke lobi la mort peut aussi te surprendre okei pe place okende po oyebi te pourtant muto ofinga to yebi le salaire du péché c'est la mort so okufi okende wapi voilà toi na mokili c'est bien to lata to bonga tout so to soko na ba jacuzzi to tambo na ba na to rouler carrosse so to kufi lelo nini ozo bongisa pona bokutani ya yo na nzambe pour ceux qui enlèvent mais ça les lotés yeba ke liwe etiki bisote et koko ya peto kufi qu'est-ce que tu prépares pour demain ko finga za na ngoma bete finga bat ba mono ko finga ki mais nini ozo préparer pour na bokutani ya yo na nzambe pour le pardon c'est une force qui libère mais yo loko fingi boy wana na posa senga pardon te
okutana pe na moto te tamso za pe na numéro de te pour que osenge pardon. Or avant osumuka nano fona lukana obongisela moto ondeni na bando finga moto na senge pe pardon te kufe ezunga. Beaucoup de cas sous le jugement dernier. Voilà, c'est trop fort, c'est vraiment trop fort. Donc, Maman Kalunga a tout dit. Donc voilà, et surtout que généraliser, mandia, flatter, c'est pas bien. Donc, si vous avez un souci à Pouloulou, si vous avez prétendre à Rosala, il y a mawa dans la place d'artiste et comédien, n'a pas sur Jubino, pour réagir. Pour manifester dans les voies pour Lulu et vous savez bien au lait à Kofinga. Alors Maman Kalunga peut-être c'est la diaspora raison bazolo bakeno bino na bino bolinganité professionnalisme na bino les ana musala bino professionnalisme na bino ekoti na kindoki ekoti na kisi ekoti na haine jalousie tozomona bandeko belé bazokufa tozomona bandeko belé bazozwa maladie c'est là. Pour nous ramener une question, ça brille maintenant entre Gabriel et Sundiata Maniata, où ils ont préparé mariage naé Kalamingite Awa. Sundiata Bengisi artiste et comédien, a Bengisi Pena Gabriel. Gabriel à la télévision a boy, a robi, a koyate aussi longtemps, nan bakundi corps ya poluluté. Tout le monde même dérapage et salami na combo ya moi si ya Sundiata Maniata. Alors là c'est la bino charge wana que fardo wana bolinganité bozana ba problème na mitema na bino attaque maman te kolinganate eza normal. Oui. Mutu alinga mutu te eza normal. Pourquoi? Est-ce que biki na banda kutonto bande okola batela ngai fufu biso bando te biso fufu te bakaboli bando tia batelinga batelia Gisèle bateli le kinanga bijou place moko to lia place moko mais so likambo ezali to swana do ti lelo so likambo eza bosali pe discussion ngai te boy na boy donc moto bakola banda babokola bango place moko ti bakoli baswana bo biso banzete to bimeli zamba kiti mokonde sangisi biso théâtre so to lingante où est le mal. C'est que kolingate za tozo éducation mon côté. OK. To uti libota mon côté. Voilà. To comprendre ndenge mon côté. Mutu musu akokoma ngana kokoma yo. Na monika compréhension ne suka ba directement na côté na compréhension na yo. Oui. Na komo sala makambo yo linga, c'est que to kovanda santa to koswana te to lobelo côté. Ngana comprendre yo pour comprendre ngai. Netinga mambo ya anniversaire mariage na bien te. Na éviter que anniversaire mariage ezali ezaki boye ça brille déjà sur internet tout le monde mais eza sens te le quoi toi bandeko oui il fallait car ezala coûte internet eza makambulele ça c'est la en famille pourquoi qu'on ramène en internet tant to même on a TV c'est que to laksa batu ke ngana zarabo c'est l'orgueil bible l'orgueil précède la chute voilà omoni orgueil po biso na linga yo te na tina na kena na TVT ke na linga ete o tu na question mo bana nyo linga te woni no le kaka na TV na bina linga kote mutu na mutu vivara na ndenge na eto vivara selon nzambe to vivara pona mutu te omoni so raninga sa anniversaire mariage abengisi batu bayete est-ce que ko calé date na moment au Pouloulou na kundamité o pesa ke lo mombe ah ali c'est bible ya lobi Pouloulou sa kufi la vie continue voilà c'est que to la tête to la libiso stocké na morgue to banjo vanda kuna timu ko Pouloulou abimana na morgue moi si ko to aboti za maternité to kenda olali c'était alala yemoti bon muto akufi oyeba ne suta omona ne suta dans tout le bana minute ce qui sungi a tapé si Maman Kalunga invitation anniversaire ya mariage za lobby aucun donc ce que so artiste moko aza na zemi abota te parce que abote ye ko bota na nte pour la kundami na nte non so muto aza en fait na ye asali na ye za vie mobima tozo vivre yango yo donc quoi ça kala ki date na ye date ne yango wana onga na biso que jamais muto aza na zemi okanga zemi ko bimate pour la kufite pour bane Pouloulou akufaki biso tokenda pe kinga kati tokenda kiti oui siko le quoi tokenda ki bon point tout ça fait voilà nyonso ezaka na kati ya vie kaka
na kati ya vie soki asaki fete mutu mosusu abi na oya na nga te mpo naozela poulu aza na na se ti tokunda ye c'est normal ça passe donc yo Sundiata okosilika te mpo mutu aye te. Maman Kalunga, est-ce que les logos peuvent permettre que collègues na yo ou bien les qui nous à moi si a manqué par exemple vidéo là va manquer moi sa vidéo loin par exemple Sundiata va manquer moi sa Sundiata, est-ce que vous permettre nga na permettre te mutu manquer to kende spectacle mo boye moi na mo bo sala ba show moi na ngokomone bossa ninga a manquer sobe en tout cas esobe ana facilité obunda na même mutu tomboka ke zangai ndé na oloba bo mutu esobe so ayoki ayoba jour ka eleki kaka la mingi ta na tomboki comme pas possible. Pourquoi? Pour yo ko manquer sobe te pour nga manquer nango. Azad j'aime mutu calme. À part théâtre, il est responsable. À ça, la mamnion, so ezake, oh, biso tam suto sa ya sala en route. Ayo que la biso pe jalousie, que bon, bah ça, on dit nga sala raté. Azar la show ne beta presque chaque vendredi, samedi, dimanche. Donc, moutako manqué était. Moni. Donc, Gabriel limbisa Sundiata ande konayo, limbisa Mwasneaza ande konayo, Sundiata limbisa Gabriel ande konayo. Les lens ça c'est là en famille même si bimi libanda bata libanda bazana pona koyoka pona ko sepela ke bino boswani ba oseka bino po ba mona ki biso na morgue ndeto bande ko lela voilà ba mona na morgue ndeto bande ko lela mais lelo suso tozongi na télévision to moni susu biso na biso par exemple lobi na Sundiata bongo sale mutema parce que c'est les crises cardiaques a confito mono pe na morgue olela bolimbisa na effacer les tableaux. C'est le passé, bon ça quand même mabé au boye ba quitté na début année 2020. Pedi beaucoup ça la montée. Merci Maman Kalunga, nous sommes arrivés à la fin. Moi c'est na biso pe lisusu. Oui, moi c'est na biso pe lisusu. Mudita. Ba wana ba mi bali nayo. Oui. Donc kolobaka ba n'importe quoi te po bangonde babali yo. Ba bié per le n'importe quoi. Et koloba n'importe quoi te po bangonde babali yo. Respect au bande ko pesa biso ne bande. Continuer ka ko pesa biso ngo. Oui. Kozala note ke o chose a sepe ndenge nini eza ngona sens te bobo sana te ke to ana ba pasteur to ana ba parents to ana ba famille na ba belle famille tango to le ka to lo ba mabe to apena bana exemple ni to pesa pa bana pa ba pasteur donc mutu mo ayebe église okotaka akomi da ko kitisa valeur a pasteur na yo pona nini po yo zolo ba mabe to limbisa. Merci. Bon message, hein? Donc, en tout cas, c'est un message voilà, tous les trois parties. En tout cas, Pessi Bango conseil, ça prouve vraiment que tu es une mère. Hein? Vous avez la polémique, vous avez un problème là-bas. Et nous vivons, Maman Kalunga est là. Donc voilà, surtout numéro Neza. Maman Kalunga, mot de la fin pour aujourd'hui. En tout cas, bonne année. Naba na biso ba Angola. Délégation Angola et Chine Ngwanzu. Et Ekitia va peine na Kini. OK. Président mo déjà va voter. Naza ninte. Déjà va voter te. Abima. Mutabima. Na bosani komane. OK. Isidore. Isidore Mutabima. Isidore Okun Ikundu Isidore Mutabima. Bambota to na maréchal Foule Lukisu na président na ngai vie na nga Jofa. Magabi Maite. Ala président na ngai. OK. Président na ngai. Au moins des ans te na o développer ngote. Président Jofa ya José Mawini président ya Ngwanzu ya ba congolais na Ngwanzu Isidore bino so bambote na bino na bosante tonton na biso. Tonton na Lidi Mosu. Bolinga te. Na mo boya te tonton Lidi. Bienvenue na kati Kine atterrissage forcé ya Mike na Brian ba Angola ba kitiawa. Bienvenue ba yoko kuta rencontre pena o solo ya Lidi Mosu. Ba kutani elengi wapi. Lidi na ngai Ngwanzu na maboko no tiki onka boye. Donc bana nyonso ya Ngwanzu po Ngwanzu na bosante papa Patrick Mbulu pai. Na bosante semeki na nga moko
Trésor Maluma na France, papa na Israël, papa na bana basi. Bambota trop na batu nyonso bolingaka. Mama Kalunga, boss Paul Bindu Musambale. En tout cas, bambota trop. Batu nyonso bolinga Mama Kalunga. Ba diaspora. Bo kitsakanda bo doze mwa mukie. Bo doze mwa mukie. Biso to abatu na bino. Biso bino bolinga biso. Bino pe batu bo sala biso bo pesa biso valeur. Lelo so bozo longo la valeur ango. Eza okwa bo pesa biso régime bolongoli mungu na biloko wapi savère. Est-ce que loko yo paraloya lo baki wana c'est pas ça que ba diaspora pesa. Ya on a lobby, ya on a 20 euros ba 20. Ya on a lobby makamuso lo ba mana sa choc. Makamuso c'est ça le quoi ko suana te. Yo lobby na nga 1 nga lobby na lo ba 2. Yo linga tenga na gagner yo po lobby 3. To kende ka bon ti to comme na 2000 to lali wana to lete to bosani. Po yo lobby nga na lobby, yo lobby nga na lobby. Alors biso nyonso mukoto suka kaka ke 1 esili to tiki na biso. Ezaka ka to lobaki mabe. Soki biso to lobaki mabe, bino pe na part na bino bolobi mabe, to ziongo to bomi na biso ka moto esanini. Le pardon c'est une force qui libère. Bino na part na bino boza la libérer, biso pe na part na biso to za la libérer. Po ekoma so moninga olinga ko ta théâtre de malgré bat ba oseka mais yo komo yo kelanga kanda. Omoni? Na mupandi na biso peso na moni mona poto na kumo yo kele kanda. Or nde toza boye biso nyonso to aka na sa drapeau. Ata so mutake hipoto asali mbula boni. Kofinga c'est bien bosukola na kikoso bosara boye c'est bien. Eza na ngoma bete po bibebi o azo sala mabe akoba na ko sala mabe. O azo sala malamu akoba na ko sala malamu. Mais sache-le. Omoni? Baye biso so sala. Mais balobi yebake. Mukoko kufa. Ba obenga mane sambisa. Merci Maman Kalunga. Je pense que va trouver bana posa numéro na yo numéro ça pas tout 39. Numéro ndaku 93. Voilà na pesa adresse te. 93 kaka yo yakana. Yakana aéroport 93. Ba mère veut mususu batu ba rosala yebika ndenge. Vraiment. En tout cas, Maman Kalunga. Vraiment, quand se fêter na Maman Kalunga elongo, non quoi fumia ko elinga nzambe sumanga. Donc numéro nanga 81 504 65 66. Yango peka WhatsApp. Yango peka WhatsApp. Ko baxelo ko to na biso? Non, kolobaka ke ba diaspora bokanza na mino mabete. Biso toza ya bino, bino pe boza ya biso. Voilà. Bambota trop. Bientôt là tout ça sur émission moya makasi. Oui, ko laksa ke théâtre et puis ça il a biso malam. Pas de problème, on est toujours là avec Maman Kalunga, nenga zala na disponibilité pour na biso. Je dis merci à la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie, à la prise de vie Peggy Bokele, du côté de montage Merveille Mampouya. Nous vous retrouvons demain ou après-demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.